akimi l'hôpital azongi mushi. Des cas moko abiki déjà mususu azokende santé nezokende bien. Yango tosaki alerte pour bakonzi bayebake soki maladi wana emeki kokomaka kikasani te tosamboli. Eza maladi mabe makasi 8000 cas déjà l'espace il y a 3 ans et déjà plus de 1000 et quelques personnes. La variole de singe, on va venir monkeypox. IDPS vivant. IDPS vivant. Fatibé. Ministre Stéphanie Mbombo. Ministre délégué dans l'environnement, changement climat. Maire à bois qui bord. Maire à bois qui bord. Ministre a démissionné. Ministre délégué a démissionné. À cause de qu'il lettre a démissionné, il lobby Stéphanie Mbombo. Avant d'aller Yolono Kana Kimwenza Boy. Ba niveau à venir que na armée qui s'allait comme l'armée qui s'allait. Wacha avant d'aller quoi on a démissionné pour que le parti va bien à cric. En tant que la casse la pomme centrale cric. Donc a démissionné pour les convenances personnelles. Alors il Tali Yemoko a démissionné pour la Yemoko à Monique en ça a été. Mais biso totali de l'œil et de bon de constater que ma belle Zaki Naka. Parce que il faut travailler dans F Basaïba. L'aime soit les bandes de Simbita habité, mieux faut la Nangai. De habiter ni ne tindé malobike, c'est pour les convenances personnelles. De habiter, mon moni ma force de cette côte. Mabi mère Azuya na Mabanga. Parce qu'il paraît lobby, Bambila saison c'est un malade. Dans un malade de quoi Bazongi et 5 ans mère après sa go hôpital et zone officiellement. Donc, il y a un moment ma force ma contaki mère Azoya Kami était un. IDPS vivant. IDPS vivant. Fatibé. Na lobby na biso boye. Lobby. Avant-hier le lundi, le chef de l'État a Yambaki, délégation il y a l'Union européenne. L'Union européenne et il y a qui la bureau et pas na OIA aïe au solo là. Délégation des acquis conduite et pas il y a commissaire général de l'Union européenne chargé des crises. Monsieur Janez Lanarsic. Janez Lanarsic. Ayaki pour la situation de la crise humanitaire où ils sont à l'Est. Crise humanitaire où ils sont à l'Est, il y a une délégation de l'Union européenne et il y a qui commande à Fachi Beton. Année 2020, 24, 23, l'Union européenne a divisé 100 millions de dollars pour soutenir un projet pour un projet humanitaire. Mais année oyo, bazaka na 64 millions de dollars. Basengi na gouvernement a bakisa 35 millions ya likolo. Mais eloko a passe bazolela balobi guerre oyo e bakisi susu 1 million de morts, 1 million de déplacés. Donc calcul est comme si nous et sengeli va vendre na gouvernement batala. Deveni makambo sengeli leka. Donc l'Union européenne ba yaki tolobi wana eza hypocrisie. Aussi 40 millions pour passer na Paul Kagame pour l'armée naïe. Paul Kagame pour RDC bozolo banaïte mais bon pesa bambongo. Voilà ça hypocrisie parce que guerre à Est ils ont démontré que c'est Paul Kagame. Alors l'Union européenne au lieu pour bloquer Paul Kagame aussi sous 40 millions pour payer haute to payer pour na bateau yo za na Mozambique. Mais bateau yo bien na Mozambique. Nani émission que mbongo wana et que les gars pour na Mozambique. Donc l'Union européenne ezali batu moko esengeli kotumbaka. Na mboka moko wana MONUSCO alingia ya oya apa efasi que FARDC. Population ebimeli yo tolinga na makambo na biso te.
yo soki oye na mboka ne fe koya kaka population abengani MONUSCO nayebi si yo soki mboka mobeti tu MONUSCO abalisituka azoni IDPS viva Paul Kagame oyo azoboma bato ya este ye moto asali ke ye plus de déplacé bozozoma mbongo bozofinanse na basemblant oyo topesi yo mpo na Mozambique mais mbongo wana ka armé wana ye moko yango nde ezoya na RDC lelo oyo mwezazini alobi na biso ya te Paul Kagame aza na problème sérieux na basoda na ye ime eza malamu te parce que akangaki général moko wana général wana azoyika basoda boye ntina toke ebundela na RDC ezoyebana te bato bazokufa chaque jour alors na bapeti omoni so okende na babana quartier na bino baoso bakufi na bafamille ne baotika komanda yokokende na bana baza wapi donc komanda azomona ke barwandais bazokufa na este sans raison alors ntango Paul Kagame ayoki eke aza contre kokende na guerre na RDC akangi e basoda nyonso bazoyimayima ke bazomona bango ntina ya obunda na RDC te parce que bakufi ebele nanu armé kufa bongo te imagine toi ke na baforce spéciale e na minute oyo solo ya coup d'état ezolambama solo ya coup d'état ezolambama mais il y a une élection le 15 juillet. Atiki ka 3 opposants. Moi na moi Simon Kola va tout balé. Moi c'est aujourd'hui à zobanga pour la sécurité na. Bon, sur laquelle on va campagne contre Paul Kagame. Ba voya au bomaï. Na zobanga pour la sécurité na.